Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Papa Roger, oyebi eloko ezali wana bato yoko ezali de jalousie muto ezali kosala bango po nini? Président na biso azali jeune mwana muke alobaka mingi te apesaka ba promesse ya lokuta pamba te maloba muke misala eza komona na yengona omoni ezali kosala bango motema mabe. Mais papa Roger, yo moko oyebi tango mokolo bapesaka ye mokonzi momoni te ndenge bato babandaki koseka na poto kokokelo kote kongo eza mboka monene bamwana wana kokoka te ndenge mpe le terminator abandaki kopanza ye sango akokokelo kote kongo eza mboka monene kongo wana toza na baniongo ebele mpo asa yebi ete batombolaki kesi nyonso ya banque du Zaïre wana ngwanda azalaki na assurance azoseka lobi akokokelo kote napesi bino kaka 6 mois bandeko oyo ndenge balobaka ete makanisi ya moto ezali ya nzambe te bandeko. Tango bapesi Joseph Kabila bokonzi tango wana tozoyoka mawa wana tozobanga surtout ndenge babandaki koloba ete akokokelo te kongo mboka monene kongo boyeboye wana mpe bato mosusu bakosala bacommentaire omoni ngwanda le terminateur lokola lobi donc ngwanda yebi sekele ya mboka wana malamu donc Joseph Kabila kokoka te aza mwana moke kokokelo te 6 mois ebele wana mpe ngwanda azwi mapeka tomboli neti koko ngembo akokokelo te mwana wana azali mwana moke me bandeko o ndenge balobaka ete nzambe soki asimbi yo na loboko mokili ekokamwa bandeko. Tango Joseph Kabila bandi na ebandeli wana ndenge kaka boyebi ete batikaka kongo nyonso ya kokufa mikakatano na ebandeli wana tango bazali kosala nano baprogramme ndenge nini makambo ya ba 5 chantier kokomande babiloko na poto tango wana bangwanda baza koseka toyebisaki bino nini akokokelo te kongo mboka monene nzoka nde bazalaki koyeba te bandeko malembe loboko ya nzambe esimbi ye jeune président na biso le rais malembe bandeko tangu kaka mwinda to étoile ya nzambe yaki kopela tata bandeko bamobutiste bakamwe bazondima te tango bamoni ete banzela ekomi kosalama bamakambo ekomi kosalama bakamwe bandeko balobiko oyo ezali mpenza bamasolo ya kati tozoyebisa bino boyebi institut supérieur o IBTP oyo ezalaki na kote ya Mongaliema bandeko balobi mokolo oyo ngwanda monaki yango balobi ye moko akamu andima te balobi ngwanda na mwasi na ye bakomi kodiskute meme mwasi na ye komi oloba me oyo ezali IBTP ngwanda alobi te ezali bamontage balingi kokosa bato ezali bamontage me lelo oyo ko ngwanda kamwa andima te mpona koyebisa bino bandeko babolingo mboka na bisoko nzambe alingi yango mingi nandimaka teke un jour tokozwa mokonzi moko oyo aza kaka maloba moke bapromese mpe ebelebele te me baevre ezali komonana bandeko mpona ntango ya deuxième république tomesanaka kaka na badiscours bapromese ya lokuta na lokuta oyebi ke tozalaka mpe bazoba mingi biso bapeple en tout cas naye komona ete bazipaka biso misu parce que mutu akoki koya abetela bino discours akosa ete nakoya tokotinda bato baya kotiela bino pont ministre akenda epuis bapeple mpe bavanda lobilobi okomona kaka bameme peuple wana bake lisusu kobinela mokonzi wana akosaki bango quelque part okomona bakobukela ye loketu nzonga nde akosaki ete ya kotiela bato mpona baya ya njili me mpo mpe emonana te bandeko eza na makambo ebele oyo tokoki koloba me tozali koyebisa bino ete il faut boyeba yango bato baza kodistraire biso yango na omoni ete soki ekomi ete tokomi kotalisa bango makambo ya deuxième république bakomi ete makambo wana esi eleka wapi il faut tolobelaka yango po tesio makambo wana esi eleka oyebi lelo soki mboka ya bamindele ezali koevolue mboka na bango lelo tokomi kolula bamboka na bango mpona nini mpo basetenaka compte toujours na baerreur oyo ezalaka ya le passé. Mais pourquoi bino bolingi teke biso to tenir compte na baerreur oyo yaki ya le passé et comme yo lelo bolobela makambo wana te po eseleka alors toko construire mboka na biso ndenge nini
Po soki tolobeli makambo wana eleka te tokangeli yango biso. Lobi bozongi lisusu na Congo. Donc koloba ete to accepter makambo wana kaka bozali kosala ya mabe continuer non. Il faut telemela yango tolobela yango tango nyonso bana na biso o bazali kobota ma il faut boyebisanga bango vérité. Lelo bakomi kokosa bana ya poto awa. Théo Joseph Kabila nde moto ye koboma mboka na biso oh bandeko. Congolais lozalaka na bosolo. Bozango la sabana na bino nde lokuta moto bomi mboka ezali bangwanda na Mobutu il faut boyebisanga bana na bino ma vérité. Bandeko boyebi ba magasin oya SGA. Oyo ba Belge batikaka. Tango Mobutu ye kozwa lito atie wana bino moko bomoni ete inane ezalaki ebele. Magasin nyonso par terre. Alors boyebisa biso. Ndeba makambo bozali koloba ete atoloba te po ezali passé non. Il faut bana na biso bayeba ba erreur ba papa na bango basalaki. Lelo makomi ko oh non botika koloba makambo Mobutiste makambo na esi eleka. Esi eleka wapi? Bandeko. Oyebi na boyebisa bino eloko moko wa. Boyebi to kumisa Nzambe po ete Nzambe apesi biso bakonzi ya solo pona nini? Boyebi mokolo mosusu mama Olive Lembe Kabila aza koya na cortège na ye akomi kote ya Bandal. Embouteillage ezalaki makasi. Cortège etelemi a respecté quand même ba voiture européenne etelemaki na liboso. Mais soki ezalaki na tango ya deuxième république bandeko. Boyebi ndenge balingaki babanda ko waka ba voiture wana na pembeni. Mais tala mwasi ya mokonzi ya ye na cortège na ye po ba risque ezalaki bakoki mpe kosala ye mabe mais akiti sikutu vitre na ye après akei asombi bantaba avandi wana abengisi mpe population bazalaki wana bayeba lien ensemble. Voilà mwasi ya mokonzi azalaka nde boye oyo eza na alingi peuple ye na ntango ya deuxième république première dame azali koya bambouteillage ya boye mais voiture oyo tie embouteillage bakolimwisa yo toyebi bato ebele na ntango ya deuxième république balimwisaka bango kaka na babiloko ya Mobutu aza koya embouteillage osali mwa erreur moko boye ale bazwi yo bamemi yo mpe oke obungi mpe bakoseli yo makambo ye tolingaki osala attentat mpo ete oboma Mobutu toyebi yango nyonso. Alors bakongolais bolingaka kolela pongi te na makambo mosusu tolamuka bokoki na bino koboya na bino baconcert ya makambo ebele oui bokoki koboya baconcert mais soki bozali kaka na kati na kolala pongi na babozoba oyo bazali komemelaka bino ya bamasolo ezanga ntina bandeko bokotikala kaka bakufu akumputu na poto bato baza kozwa mayele baza kofungwama deja na cerveau baza kokende na Congo bazali kosalisa ba ONG ko mpe kosala makambo ya minene lingala facile eza kolakisa mpona kopesa biso ba oyo tozalia na poto exemple mais non bino botikali kaka et puis soko olandi kaka bato bazali kosala ba désordre lelo na poto ezali kaka mingi bato basi barate vie mingi bato oyo bayaki na poto na ndenge eloyenge bakanisaki ete bakonginda mpo ete bakende kosomba bamapangu na Congo baye komona ete poto ebeteli bango kake mpe bazokomprendre ete yango na bakotisi yango kaka na likambo ya likulu na bandeko botika Joseph Kabila tranquille président na biso ya mwana moke jeune président les rais oyo président oyo azali ete ayaka te mpo asangisa bapeuple tokosala boye après lobi emonani te ye ezali kaka basurprise okomona kaka eloko emonani alesima ye alobi eloko ezali kosala bino mitema mabe mpo ete président na biso azali jeune président mwana moke yango na ete batata mikolo oyo basalaki na ntango ya Mobutu bavandi awa na libanda ya mboka baza koyokela ende jalousie motema mabe eza nde motema likunia me ndenge ezali wana boyebaka yango ete président na biso ko akozala kaka président oyo peuple congolais alingi ye mingi bino ata na poto bogangi mais finali ya makambo ezali nde bapeuple congolais kuna na RDC bino bokoki koganga na bino bokoki ata kolongola babilamba na bino botikali bolubu mindele bamoni mais finali ya makambo
ezali kuna na Congo koyebisa bino ete bandeko babolingo il faut boyeba yango mboka na biso wana ko totika koreve po ete oyo Joseph Kabila azali kosala non moko te bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete boyeba yango ete lokuta oyo bato bazali kokosa bamakambo bango bazali koloba lokuta na lokuta efutaka te yango na tolobaki lokola bazali kotraite biso bato ya radio Zumel 1000 batutina te bato ya lokuta mais sikoyo nde mokili ekobanda koyebisa biso banani bazali bato ya lokuta po biso tozali soki tobwaki information tango wana komona bareagir baza bato ya lokuta bolanda te mais avenir eza kotrahir bino kaka tala chaîne ya bakongolais oyo elobaki na mikolo eleki ete bolanda bato wana te général monene azali esika liberté baza kolekisa meme baimage kaka lelo bango moko mokili etrahir bango baye kolekisa baimage ndenge ete ndenge nini bazali kolinga kosala transfert ya général monene na Kinshasa momoni boteyama sino te ntango mosusu bozali kokanisa ete biso tozali chaîne oyo ya bato ebele un jour bokomona ete na bato na bino balandaka chaîne na bino bakokoma baauditeur ya radio Zumel 1000 vérité eleka ata likambo yango ezali mabe il faut koyebisa kaka peuple vérité bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango nini oyo tobombeli bino merci bandeko babolingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofami na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini